Raphaël Ngindu, I'm your brother. Raphaël Ngindu. Vraiment, la PCO, Mokako soit Kende Liboso. Nous avons la fierté na biso. Congo promo. Oyo, les abus ya Moussambate. Tembena Moutute. Mikolo Congo promo nde. Trois fois Congo promo TV. Boya Sel Mokilina. Ingénieur Raphaël Ngindu, petit nom, monsieur. Ouais. Congo promo TV. Toujours en direct. Landa, Potonios Belgique, la Potonios. Ouais, Balobi Raphaël Ngindu. Congo promo à suivre. Come on, Yambi. Toujours idéologie, Bibolandango. Il solo, oye. Ok, et Simbi. Aspect. Ma solo c'est fond, mais Siliti. Congo promo toujours. Grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com. Chez Raphaël Ngindu. Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babundana nango. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous en Boston on a Raf. Congo promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Donc qui ni dobi biso de kota tina baki. Tara Congo promo, to kota partout. Bango ba limiter biso de kota partout. Donc abisi biso Congo promo numéro 1 ba site tout. Congo promo. Ouais. Pour Congo promo abi Congo promo né. Oh, site, pour ça, site, au niveau des États-Unis, des fois. La qualité, c'est notre passion et votre choix, c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Bonjour très chers amis chrétiens et chrétiens de votre grande émission La Réalité chrétienne avec Yves Pantos, votre simple serviteur de chaque jour, de tout le temps et pourquoi pas aussi de votre site que vous aimez beaucoup, Congo Promo TV et sans oublier notre boss de Chigabos Pembe Raphaël Ngindu, comme je dis toujours, hein? Oumela vraiment notre boss Raphaël Ngindu et Zalaka Kayo parce qu'avec toi, Makamba bien et tout ça là, avec toi aussi, tout ça là qui est bon mon image qui toque parce qu'il y a très bientôt, bon mon encore il y a d'autres caméras où il y a Malunga pour que c'est la kaka, Moussala na service pour na Kosebe Sabino alors et grand merci aussi. Ah, celui qui est derrière la caméra, c'est quand le super pro caméraman, comme je dis toujours, merci na bande de tout, pour confiance na émission La Réalité chrétienne parce que Moussala ndessinga kaboy, mais ravi de vous voir si très nombreux parce que nous sommes avec les révérends pasteurs il y a ACK et ça pasteur moko munene tous on est awa pour que tout meka ko solo là oyo ngala lobité yé akoyeba na koloba na bino. Quant à moi je dis déjà bonjour à mon invité dans lingi on se présenter d'abord pour que bana nzambe bazota la biso bayeba musala o nini musai nzambe azosala na kati ya etonga ACK. Oui, bonjour, merci Nzamba Pambolayo, Nandenge Kotalangai, Kombo Nangai, pasteur James Mbia, Msuba Benga full onction, Naza pasteur responsable, il y a ACK Kitambo, Oeza Moko ya Assemblée, Oeza na grande communauté, il y a ACK et Kambami avec Pascal Mukuna. Donc c'est un peu ça, Naza pasteur, et Zoami na commune ya Kitambo, na venu OIA numéro 28. Voilà. Merci pasteur James. D'abord, comment il full option aux gens ondengeni. Oui, merci beaucoup. Comment full option nazoango batu. À partir de miracle ba mona nzamba salaki ba memaki ndeko moko bandeko bela. Ngai na bandeko to sambele lindeko parce que ba yaki na ye azalaki ya ba memaki ye. Le fait ya to sambeli to belela ki nzambe. Nzamba kitia sali quelque chose ndeko ya biki azongi azotambola lokola zalaki ndeko moko ya mwasi ayebana ki na quartier eza na veni Tanganyika awa na seka kana kitambo awa eza musika te mukonzamba ko sala ngulu bo kende pe bozwa mpe nini mena bango tang ba moni likambo wana nde balobi te mutoyo aza onction ya koleka nde bango moko ba bandio benganga full onction. Donc c'est un peu ça à partir ya makambo ba mona ki nzambe asalela ki ndeko mwasi moko. Voilà. Merci pasteur James. Encore une chose, Moussala oyo bandango ndeng est-ce que eza
aux ala qui appelé ou bien ils ont encore le moni et bah comme le dit tout le quinois que et ça comme foot beaucoup bien en liga bleu est-ce que et ça appelle tout mon igara mango foot obi ngapé na ya kokota la communauté monene o ACK. Non papa ezali te ndenge ba kino bazolo ba liga bleu to kota parce que ce que ça pour nos kota mbele na quantité musala nzambe ça pasi musala nzambe ça na ba risque papa ba risque belé muto ko sayote ke no na koti pona okota ngai na silisi natangi na silisi ba classe na ngai papa ngana zalaki na snel bandeko ba yebi na zaki na direction kin wese na dekawo ya bandal nazalaki kuna na zo sala ozomona donc ce que zalaka pona mutoye pona ko luka quelque chose na ngaki na yate parce que kuna na bandeko sala donc na bandeko sala bandeko ba yebi nazalaki na département ya sous-station et cabine. Ceux qui ont comme on a parlé de marbre, on a haute tension, c'est le matiwana, sous-station ezawana, papa ngana zalaki wana. Na sali na poste munene ya Selembao. Donc aux hommes que ceux qui ezalaka pona musala. Mbelenga na mi se retrouver na makam nzambe te. Parce que musala na nzambe, papa c'est pas facile. Nzambe nda benga kingeza appel na zwaki na musalo. Mais ezwaki peut vraiment tango. Que non na sale la nzambe. Ils ont information. Voilà, appel ango ezaki ndenge ni ba difficulté rencontré kutana kina makamuni ni ndenge ni nzamba sala abenga yo pour que koma ko salela lelo koma mosene nzambe munene oyo batu soki lelo batali miracle zo salema et puis batu bazo za lobiko par rapport ya mosala ozo sala. Tout d'abord na kotana makam nzambe pona ko zanga te o abelaki boete na kotana makam nzambe papa na mi se retrouvaki na 2000 na 1991 papa nangai parce que papa za soda au moni l'époque ya deuxième république mokonzi akala mesanaki soki azui mu Congo balongoli na ba Congo batindi ate pa bangala bazui mungala batindi pa baswahili donc ngape bazwaki papa batindi na province orientale mais lokola ya ki pa bande ko tala police de frontière batinda ki vraiment na niveau frontière à Soudan tant tozo koma na mboka wana Maman zalaki ko sambela na missioni donc protestante. Maman zalaki ko sambela kuna zaki missioni. Maman da bande ko sambela papa bomoni ba soda makam na nzambe penza na tawana zalaki te. Mboko tokomi na mboka parce que zalaki village parce que nga na botami na Kisangani na koli mpe na Kisangani. Mais na koli mpe na ba frontière ba mboka na parce que le père ya papa ko déplacer. Mboka wana tang tokomi église na kutaki to église ezalaki place wana ezalaki église catholique église protestant fait pas qu'on zambe malamu donc maintenant un dimanche et bongi ngana kendo sambela maintenant pour na ko kendo sambela na zoluka église eza pembeni na église pembeni ndena ke ko tomber na église oyo ya 12e communauté assemblée de Dieu aux Zaïre à l'époque donc 12e communauté papa na bandi ko sambela kuna malheureusement pour moi tant na comme une église na kuti pasteur azote na munoko mboka na Kizande parce que za moko ya école tribu loza kota province orientale je ko bande ko bayebi na Kizande na kuti pasteur azote na Kizande banzembu makamunyoso na Kizande mena na bande ko yokate lokola nazalaki na posa wana ya ko sambela eloko ememaki nga na sambela parce que na mboka tokomaki tout d'abord ndako bachaki biso na époque ya bitumba ya mulele na époque ya guerre papa bakunda basoda place wana le fait ya kokunda basoda en place wana batonga ndako moko munene pona chef ya koya wana tozalaki na pokwa comme ça 18h ozoyoka penza kuna mungongo parce que mon village ba 18h 19h mulilia ozoyoka penza kuna gardez-vous et ça y a blague te ya auto zoyoka ya dis papa muto zo betelanga te to vandi bozoyoka makele la botine ainde le fait ya ko bango to bande ko banga maman bande ko sambela na missioni maintenant maman bande ko ebisa biso quelque chose bana na ngai kaka ndenge toye na mboko yo nzamba batela biso tina ndenge to kobima na mboko to sana likambo ya mutu te maintenant moi ko banga wana nde memaki ngala makambo na nzambe na bidalu ke église eza pembeni na bando sambela na kesi ko na église ko sambela église na basolo bakana mnoka mboko ngape na zoyoka te baye ko tinda cantique moko na nzembo noki pasteur abito fungola mukanda tel bo bangonde albiba fungola parce que ngana bandoka mnoka mboka te babandi ko emba nzembo wana na mnoka mboka na mikolo na liboso mais siko bazo emba na lingala nde
eloko kaka nayokaki yango wana donc wana ekomi sikoyo na 1991 na mikolo na liboso bolozide yesu kambanga makasi nzembo wana esepelisaki nga nzembo wana nde etindaki nga na kota na makambo na nzambe place boyeko koma na mwa reflet moko bazoyemba moi na butu ye azali mosika te donc ezala na moi ezala na butu yesu aza mosika te donc ata pizoli maya miso ezokita kangama na yesu nzembo wana ntango nazongi na butu ebandi ozongela ngai na bandi oyemba nzembo wana me nalali nazoyemba ngo osala savoir na ntongo moto azoyebisa ngo ozoyemba nzembo ezalaki mama azoyebisa nga no obandaki koyemba na butu nzembo nini ozoyemba yango wana parceke nayoka nanu yo te natuni mama nzembo nini nde abandi koyebisaka nzembo moko yesu kamba naye kokanisa nzembo wana bite nayokaki yango na église après nde naye kozonga na église ntango naye kozonga na église moye tosolola très bien na paster ezalaki te paster ayebi lingala te ayebi français te ayebi ka monoko ya mboka donc bongai nayebi lingala momana naza na mwana moke tozobunda mpe nao na français kaka bongo bongo mais moye mpenza tosolo ezalaki te ntango nazo explike ye nzembo ayoki kaka mwa moke nzembo nde ayelinga livre wana nayembika mwa moke na mikolo na ayebi siko eza paragraphe tel bo nde paster azwi apesi nga place wana c'est un peu comme ça ndenge naki kokota na makambo na nzambe na bandi kwa koyemba ndeko moko aye na bosani komba frère parce que tala 91 to bandi oyemba na ye ti frère aye ko voyager tango voyager na tikalinga moko pasteur abiyemba kaka donc azosala pe fort amekaka pe mwa lingala na komi koyemba a partir koyemba na nga pe na nzembo lingala nde batu mususo bayaki pe na mboka na bayeba mwa lingala bandi koya na église a partir koyemba na nga na nzembo lingala donc c'était un peu comme ça ndenge nzamba bengaki ngai donc ezalaki na circonstance tokomi na mboka kobanga ya makambo to bande komona na mboka wana papa parce que moto akosote les esprits l'esprit mabe existaka bovandi na kati ya ndako bomoni na mboka basysteme banzunga bokoko parce que yango nde to bande kotia mai nzunga mabele botie mai batumbi yango bien botie mai ozoka penza moto afungoli nzunga mabele azwi kopo atie penza bokba moto azomela mai ezoka penza bo mai donc obanga wana nde memaki mpe biso na makambo na nzambe voilà soki basoda na kokufa te mais lelo mpe mosala nzambe James yango osalela nzambe te bon lokola je crois ezalaki canal oyo nzambe ebongaki abenga ngai ezalaki canal parce que kobengama nzambe nde abengaka bato na circonstance wana papa nde nzambe ebongaki abenganga parce que avant wana nazalaki na Kisangani na bando osalela nzambe te ni koyemba mais tango toke kuna tala ndenge nzambe abengi ngai donc nzambe moko ayebaki na circonstance wana a récupérer ngai donc c'est comme ndenge azebisa Jérémie tango nano za formé na kati ya libumu mama te na sina yebaki yo nzambe sa yebaki ngai me abando zela tango koyoka milimo ya batu bakufa ndoko ya mbangwe pa na ngai voilà alors esala ndenge nini beaucoup na mosene nzambe ya monene ya mboka na biso ngala bengaka épiscope wa Yambo évêque Pascal Mukuna beaucoup de na ndengeni lelo ozala pe na ACK moko na kati ya ville Kinshasa na 1997 tango na diplôme d'état papa yebisinga na ya kokotanga na Kinshasa na kokota na polytechnique na Kinshasa na longwa Kisangani na Kinshasa mais lokola déjà na bande ko sambela asalaki ba prière na nga personnel na bisinza nzambe nazoki na Kinshasa na yebi Kinshasa te mais orienté ngai na kita na makolo to na maboko ya muto ya so salela yo nzambe pour permettre nga pena salela yo nzambe parce que na lota ndoto moko kala ezala mukanda ya Isaïe voici mon serviteur il élèvera il prospérera ndoto wana na kanga ngoti lelo na bosala kango te donc tant na bisi nzambe orienté ngai na kita na maboko ya mutu mabete neko koma na Kinshasa nazo vendre pas grand frère nanga donc cousin na ngai cousin bando sambela na ACK donc na 97 ans sambela na ACK obligé biso ndoka kumobimba mutu nyoso akende prière na ACK na ke prière na tango bazo présenter tozo benga motei évêque Pascal Mukuna na kanisi na niveau intérieur biso toyeba mukuna Dieu hein omoni mukuna Dieu mutu aza ko misala nzambe eloko ane déranger kinga makasi muteme baby na vandi na église na zo bisa nzambe pourquoi meminga na maboko ya féticheur et déranger kinga makasi na sala soki 3 mois na yaki église mais contre cœur nga na ya seka ne sengote muto yoko sambela te na yaka seka na contre cœur mais le fait ya nazoya na yoka ka mukomo nzamba bisinga na ko orienter yo ko sepela kanga malanga nzambe
troisième mois nazoka discussion o mukuna Dieu na télé bazalaki na débat na Pascal mukuna Dieu alobi ko boxer mukuna ngana bi oh mukuna Dieu bazalaka na Pascal mukuna za ndebe bisinga ba oui mukuna Dieu ndo aza ko se faire azolo ba ya za nzambe Pascal mukuna za mutu mususu ngana tuni bongo ya bandal nde bazo bisanga o ya bandal nde mukuna pamba o ya lemba nde mukuna Dieu nde na ko comprendre sikoyo ke no oyo ndenge na bande ko kanisa eza bongo te mais malgré na zui lumière wana mais na zoya na église na tango wana mukuna azote na chiluba omoninga na muluba mais na botami na kisangani na koli na kisangani vi nyonso na sali na kisangani biso na kisasa toye ndenge baluba bakuya kuya Kinshasa toye koya ozomona malgré azote na chiluba ngeri moko na taka église baluba na mando se pelate na zebisa nzambe orienter ngai na église na yoka na kati na ngai nzamba ebisinga biye kaka mutu wana ozana sa makolo na ye kanga mepa na ye c'est un peu comme ça et puis kokoma na 1900 je crois 99 ou 2000 ce qui na bosanité nde papa Benito frère moko Benito amonanga na kati ya fula senginga bi okokota na intercession te na hésitaki te na ndimi na bandi na intercession ko bande intercession c'est un peu ça papa d'intercession baye ko pona biso 5 pas évêque atindi biso na assemblée ya Lingwala to que nous renforcer un peu kuna na kena renforcer kuna ti na sala je crois 4 ans nzamba sala pe grâce belé na Lingwala parce que na kuta ke église sala ka 12 personnes koya na ngana sala momba organisation mike nzamba sala grâce na bima kuna na tika bango na 111 personnes donc nzamba sala grâce na zonga bandal kozonga na zongi bandal na zonga bandal ezaka penza ne sengote parce que na Lingwala na sala na poste munene après pasteur ezala ngai nazo kamba ba intercesseur nazo ngai moko na sala ki na telemisaki ba serviteur nazo kamba ba protocole donc nazaki vraiment na responsabilité tala ba longoli yo zonga kotoyo et sepelisa ki ngai te na boyina intercession na komi ko ye église nazo vanda likolo na balcon nde na yoki mungongo moko ezobisanga awe za place na yote il faut bima et comme moment siko yo sala o sala la nzambe et comme moment o to baki mfasi mon serviteur moment yango na baluki na tali frère azaki na sima na bi frère ozobisanga habiter na zo sauter na zolanda lo balanzam na yoki yango pour la deuxième fois na yoki yango pour la troisième fois mkolana na silisa ki lisusu mate ya te donc na bimi mbala moko na bengi ndeko mo jefte azape pasteur na Saint Ligue na biso yako ke notika ngai nzamba pesinga mission ya na bande église donc c'était un peu ça tant na bandi église na bandaki yango na se na bande église na zoluka place na salle nzambe ata 100 francs na zalaki na ngote na yeko benga papa moko ayaka na Lingwala zo senga to ko sala prière na ndako na ye nda yebisinga non boya na zala mo place moko muke bo banda prière papa na yeko banda intercession na kutana na makambo ebele batu ba décourager ngai même ba ninga ba pasteur musu to zana bango na communauté lelo ba décourager ka ngai balobi yo mawa mingi to zo kilo mawa parce que milliers to zalaki na côté to zalaki moyen vraiment zalaki te tant na moni batu ba komi je crois 12 personnes nde na kepa évêque nem c'est papa tala musala yango yo na okaki boye abisenga bioke ezalaki moment na yo fukama na fukami assembelinga tout d'abord ya liboso na bureau nda yebisinga ikendo salela nzambe na koya kokita na confirmer yo comme pasteur donc en 2010 nde nazalaki consacré par évêque tchakinga maboko pasteur responsable. Voilà, alors nalandi bien monsieur Nzambe James alors na kati ya communauté ACK Mobimba lelo batu ebele même bandimi mususu je pense que bo père de paix bandimi par rapport ya ndenge batu baloba que évêque akoma kosalela bonganga ya football mususu balobi akoti mama ya foot c'est que monsieur Nzambe évêque azali na moi quelque chose oyo babengi ba gris est-ce que vous confirmez biso est-ce que monsieur Nzambe akoki kosalela makambo foot est-ce que monsieur Nzambe a cause politicien oyebi tout d'abord na Bible bakomi ezana un peu d'exercice corporel papa ndenge na saliao okoko kutangai na sosa la marche et ça mabete okoko kutanga na salle na beta makofi na beta bash et ça pour na forme ozomona na tango akala to bande kozwa makambo ndenge là aspect wana mutu akende na polémique te ça mabete papa na koko tambola
na koko sala mo exercice na beta bal ngaba dimanche mususu afana ke na terrain sosa na beta ka bal papa ezaka kapona nzoto nazala na forme malamu na beta kana bango bal futeza mabete muto akosabinote évêque c'est mon père spirituel à moi webi soki papa akoti na mystique papa je crois tozabisono so batuto tangi tant tozo kende même matin no Italie mutozo sala informatique et ça je crois na moi branche mo parce initiation il faut banda ko initier pe soki papa kota kabiloko bakisi ndenge batu balobaka mbele biso pe ba oyo tokota na biloko wana webi mboka koma batu balobaka or bazobosa na ke tozana ba pasteur bo baza ba président d'équipe mususwa batu balandela vraiment avec beaucoup de respect parce que baza ba papa tala ba musuko tanga kombo et cause la malamte AS Dragon papa batu ba me kolandela un peu avant oyo tozaki na révérend parce que ngala si vraiment baza ba papa nazo respecter passer Ramos Mbayo président du comité olympique c'est un pasteur yende comité ce qui ya nini ya des SMP évêque nani Sonika Futa papa zo sponsoriser bakache oyebi combien de bateaux yo lelo baye pa na Nzambe bo bazaki na monde de foot oyebi te tala neti na ngambu ya papa donc na ngambu na biso na ngambu ya renaissance mwana bazo benge Sisoko papa mwana bakangaki ye prière uto salima pona ye 3 jours na bandal 3 jours basali prière pona mwana akomi ko tiabi kozala na évêque na monde de foot mission Nzamba pesaki ye eza kolongola nanu batu na mutu keno pona kosala moi sport il faut simbakisi soki qui se gagnaka tokendeka tozana histoire ba vite auto gagner auti ko perdre awa ezaki saison passée saison année passée vite auti ko perdre coupe awa soki ezala ka qui saison beta qui saison gagner papa mbele vite a gagner qui c'est ça là que l'autre côté basal na Nzambe na milieu ya sport papa eza ko permettre to lo bandenge balobaka keno to ata ya kisi papa edimne parce que le foot na biso ya Congo c'est kisi mais ceux qui basal na Nzambe ba tie mutute qui c'est kolongwa ndenge ni voilà et lo que ça la passe ezani na kata football congolais. Il y a toujours une communauté ou un comité plutôt comité ou comité de recherche où ils ont des quelque part il faut donc qu'il y ait pour que y ait un match ce que pas c'est ça que bon kaka oyo bandimi bazotinda mama bonzana bango oyo bataka ba 10 na bango avec azwa rapé mon ndamba contribuer na ma renaissance est-ce que mbongo wana et qui na comité pour que lobby ba que nous peut féticheur moko boye mbongo pour que lobby renaissance est gagné pas si ça na motema ya batunde ezape esika wana parce que football congolais eza fétiche na koyebisa yo côté wana eza lokuta moni papa wana natika nanu papa évêque ngana musali na Nzambe papa yo kansinga na saka na bible na zana activité privée na salaka nakosala kaka na bible te lelo basali na Nzambe belé to komi ba mandia pourquoi parce que to vandi kaka boye na sima nazoko sa yo ke no pesa chemise wana Nzamba biseme parce que musali na Nzamba zo sala lelo côté papa ngana zana moi business amuke na salaka nazala moi moto na ngai ezo sala pe sanke ya bana na Nzambe papa évêque azwaka mbongo ya église te azana ba faire na ye privé asalaka ya faire na privé ce qui obimeli papa mutu koyo akoyebiso ya koteka ce sont des affaires na ye privé voilà na affaire privé mbongo ne etant que moso na Nzambe tant zo kota na un comité oyo ba bengi de recherche pour na kisi pour que renaissance est gagnée ozo koma esika wapi bana na Nzambe bazali na lingi bana na Nzambe balongole loko na mutu na bango papa bimisaka mbongo pour na comité de recherche te mukolo kozo occasion kende ko tuna ye ou bien tuna bande ko comité de recherche abimisaka mbongo pour na comité de recherche ba kendo lukate parce que mission na ye zalaki ya football qui sidno na football na milieu foot akobimisa mbongo pourquoi pour que no pesa ba kendo lukanganga papa ce qui est ça que no qui se beta ka balle l'équipe nyonso ne peuvent kin tozala combien d'équipes mbele bango nyonso yo kaka nganga nanga na pesi nganga 1000 francs okoya pe pesi nganga 2000 akwa bope boy parce que neti saison to bandio renaissance azo gagner ko gagner est-ce que ça ka kisi papa bimisaka mbongo na yete
que non apesi comité de recherche bakende kosala kisi. Non papa. Et bimaka te bana na nzambe kotana bozala kimia à part avec omoni mutu soki aza élevé en dignité ce n'est que normal makambo wana bokende pe botuna ba pasteur mususu wana bakoyebi soki babimisaka mbongo te bokende pe botuna pe ata pasteur Amos Mbayo papa ko biso babimisaka mbongo te oyo église eza mbongo moko eza sacré mwana na nzambe abimisi mwa 1000 ekotala musala na nzambe papa ngana keno bimisa ngo ekotala makambo ya bakeno luka kisi po ekipe gagner nzambe pe atiki yo. Non, là, ils ont moni biso na kisasa ba congolais. Papa toza sima na makambo ebele. Le fait ya kozala sima na koko kaniselo mabe oyozo salate. Or ba joueur fa ba beta ba kende ko tuna bango ba priaka. Et fait ka kenda ka sambelela ka bango. Ba kei papa. Ba sambelela bango. Voilà, alors toloba na Oitali encore car tout ça na kati ya maman likambo tozolo bila makambo ya renaissance et puis avec Nabiso Mukuna. Alors na kati et pas yoy bassin na Nzambe tout vous ali na bana na Nzambe et belé bato comprendre encore té par rapport ya oyozoleka na kati ya Etonga lelo bassin na Nzambe ni tozaki l'autre fois na frère Nabiso Paul Adam azali bongo ancien magicien a 14 ans en occultisme et puis 14 ans en sorcellerie azali biso presque bassin na Nzambe nyo surtout au bassin élevé na kati ya ville ya Kinshasa ba oyo ba yeba ni reconnu bazali batu oyo basali na kati ya monde ya occultisme tutangi koma modute mais to lobby oyo sa bana Nzambe nini oyo azotala biso parce que frère wana yebisaki biso ndengo wala atanga même na ba sai na Nzambe ba yembi na kolo mususu oyo bazali na kati ya monde wana mena okoyebisa bana Nzambe nini oyo bazotala biso na tango muto azolo ba presque apesi exactitude. Donc quelque part il y a moko azo tâtonner. C'est-à-dire na place esiko batuma be bazali. Mutuma la mwazanga kate papa. Akoko lobate que bon, ce n'est que normal aloba presque. Mais basali na nzambo baza élevé en dignité. Papa bao bazo tambola bazo garder alliance na nzambe. Atikali atakoni atanda kwanganga te bazali ebele na mboka ya Congo. Même ba mususu ba yebani nanu te abimana na médiate singa bandeko ba découvrir ngalelo mais mususu pona ya ko tuna bi oya uti wapi mais ça ba mususu ba yebi keno ba yebinga to tambola no to tambola okolemba ba mbote bo ba yebinga papa donc bazé ebele ba o ba ko tanda kwanganga tata satana atikala komona bango na ngamunete papa bazali mutoko sayote voilà. Ce n'est que normal bango tant bazalaki na monde wana ya magie babande komona batu mususu tant bazomona batu mususu ezalaki batu nyonso te là ce n'est que normal lelo basali na Nzambe parce que même Yesu azoyeb ça je sais après mon départ ils introduiront parmi nous parmi vous des faux bon ba ko épargner ba brébité là ce n'est que normal les écritures makomi essaye yebisaki biso kala ki après Yesu papa ba faux ba kokota na ngamu na biso Bible ezoloba il s'est glissé parmi nous des faux ce n'est que normal. Donc, même les musiciens qui sont en train de se faire des bavanda, mutumala mwazanga kate. Yo kanisi mokili mo basai na Nzambe nyoso baba fo, ya solo penza. Bango nyoso babando simba bakisi. Bango nyoso babando kende na banda kwa nganga. Te, ça c'est des faux. Wana ça ba mensonge. Moni mutu tango alongwe kote kuna. Le internet est comme mutu nyoso zoluka, pour attirer batu ba landa ye batu ba yebaye. Pour se faire batu ba ayebana. Ayebana papa batu nyonso bakotanda kwa nganga te ngana zwe biso neti ngayo atako la kisanga ke no ndako nganga yango papa mbe nazolo nzamba zo mo depuis na botamati lelo natikala ta komona te o atanda kwa nganga achata mwa bilambabo natikala komona te voilà alors et ça rabino ndenge ndango monaka avec papa na bino ya molimo batu bazo fingaye na stade Tatarafa na stade des Martyrs bato baza même pas na moi niveau na ye même pas na se ya bana na le kolabino même pas et au baroza la pembeni avec mais baza ko finga ye na match bazo finga ye na balabala et ça va bino ndengeni ya solo na débit même ngai bando salanga pasi komona ke papa na ngai on a so respecté bato bazo finga ye pona match biso to yebisaka papa talaboye papa yebisa biso bokanisa te na koti par sentiment Nzambe ndati ndingai
toyebaka biloko kala nanu renaissance ekomi na plein royauté biso papa yebisa biso yango bakofinga nga na mboka oyo ebele bakondima nga te mais bato mosusu bakocomprendre ngai en retard bamosusu bakocomprenaka ye na moment kozala te. Oh, c'est un pionnier, c'est un monument. Dans la mouvement, il y a même dans le milieu football. Papa na Kisasa wa football la Kisasa ezalaka déjà kolala. Ozomona la qualité mosali na Nzambe et lokwa memi. Football na Kinshasa ezalaka kolala mutu nyonso ayebi yango peut-être bandoko libanda nde bayebi te. Et koma kika to komi kolinga totala kana biso Mazembe Lubumbashi Kinshasa ezaki par terre. Vite ata zobeta akoko sala ta akotsa ta mwanda mwa batute. Ata imana ata batu boite. Mais dans la mosali na Nzambe aye kozongisa quelque chose dans le milieu de football. C'est ça qualité un homme de Dieu, papa. Au finga koloba akipaka ngote parce que Nzamba sali est grâce parce que ko salo ya sali le loy. Ce que osana Nzambe te papa na milieu de football okoleka mbela sale kambeka mbela wasi babomaki ye. Ndelo ko zotalisa basene que cet homme de Dieu batu batika ko combattre ye. Batika ko combattre ye mais ba soutenir ye. Voilà. Merci monsieur Nzambe. Alors tout soit différence ni les alliés entre monsieur Nzambe oyo Asie à côté d'une école, il y a théorie, donc plutôt il y a théologie et puis na oyo nzamba bengi sans pourtant aller na théologie. Muto ya kena kotanga na théologie. Papa basa ko apprendre ye. Eza lokola ngana zola kisayo Yesu atambola kina na zola kisayo. Différence eza makasi ye akeko yekola. Mais ngai na keko yekole pa mutute. Nzamba zo pesa ngamba la moko inspiration. Ngana ye différence ezali papa pona ko comprendre pona ko enseigner omoni ezalokola o ya sali peda hein ba prendre ye comment ko enseigner comment ko kotele maliboso na oyo mikotisika ko komi munganga yo salaki électricien mais vu peut-être ya makambo boye oh komi professeur papa boko pesa ndenge mokote même tata nguso transmettre matière et kobi mandenge mokote oyo bazo la kisaye pa mutu connaissance au muto ya zwaki professeur wa zwaki yango azo transmettre ye mais ngai là c'est le Saint-Esprit ndazo kamangaye là c'est Dieu lui-même ndazo ebisa ngai sala boye ozomona la différence ezali ya muto ya tangi un moment donné ko sala pe limité papa donc il y a des choses ya ko sala te même na ba délivrance mzo ako sala te parce que batangi si ye comment yeso atambola ki au ville de refuge boye mais ngai tellement que Saint-Esprit a inspiré ngai likambu boye lamba la moko Saint-Esprit. Voilà. Alors là, la mort Saint-Esprit, on les animaux là-bas. Il y a mon chien Nzambe, donc Jesmi Tozane Awa, pour que Tobi Tagama solo na émission de l'autorité chrétienne. Alors mon chien Nzambe, na rota nous tous les Kanakati à Moka au Congo. Il y a encore une grande chose au Bandeko, Mazako c'est lamenter Makasi. Par rapport, d'abord avant tout la question, nous avons combien de ministères au Ban Nzambe, Basali Nzambe, Basali Lak. Papa, tozali na 5 ministères. Nous sommes à cause de la docteur, prophète. Là, tant on a zolo ba prophète, na zolo la donte. Là, je parle de ministères. Donc, prophète, apôtre, évangéliste, pasteur. On va expliquer biso l'importance il y a apôtre, il y a Thomas, il y a pasteur, il y a docteur. Boké c'est ni les années katia moko na mo parce que les autres comprendre était o ba bengi prophète des nations le ba comme belé bishop général évêque de la nation nani prophète de la nation archbishop même général tout ça baté donc expliquer bisona nous différence par rapport à ba combo tout temps sur 5 ministères. Bon au moni na tout d'abord batu bongi ba na katia batu nyoso ni tanoyo oya kolba ki a grand azate nakati batumitano weza lokola gouvernement te ministre finance ministre boye tant premier ministre a koti binonyo so botelimité weza bongo te pasteur prophète évangéliste batunyoso bisonyo so toza ba ministre de Dieu pasteur c'est le berger oya zo battre la bibwele vous comprenez apôtre azokende azako planter docteur papa c'était l'enseignant de la parole. Mutaza koya ko enseigner kokota na profondeur tozoki ne mwamba ngupasi omoni nini évangéliste ndenge boyebi
kaka ndenge mo ezoloba azokende ko évangéliser azomeme mpe bato kopanza sango malamu akokende asali milulu asali campagne amemi bato bato bazongi pa mobateli abateli mpe bango. Je crois c'est un peu ça. Prophète, bon, c'est un enseignant aussi, mais Moutazo a fait révélation. Donc, on a sauté, on a sauté, on a communiqué un peu le message, on a zambazo pe ça que non. Nazo mona pendant que nazo le ban zambazo tali sangabo. Donc c'est un peu ça. Oui, c'est un peu na moi bouquet c'est na bateau, mais en fait na katia batunyo soyo. Moutou aza grand, azate. Pourquoi ba combo bishop général, prophète de la nation, prophète international, évangéliste international, évêque général, nani pourquoi ba combo wana les rapports on s'appelle ça ba ndimito et ça ba combo nzambe bolala kana butu nzamba la sibino pesi bino ba combo. Tout d'abord na kokola la boité lobby na lobby na komi évêque lobby na bina komi docteur papa non les ministère on nzamba bengio apesio tango zoka mutazolo ba évêque général papa ils ont combo mutani ko se faire grand ils ont ndenga na lati veste lo yo lati chemise kaka sans veste donc ngai na bi même peu grand par rapport na yo évêque général na bible azate o évangéliste international ce qui est international o yazana kisasa ndazana à local papa tout ça ils ont ba combo mutazo zwa kaka po ba mona yeke non il est grand international na makam nzamba azate local azate papa azate wana ezaka ba kombo mutu kaka yemoko azui kaka po batu ba monde payé peut-être pour se différencier un peu na baninga mais en fait en réalité papa grand azate tozaka na grand moko ezaka nkolo Yesu Kristo mais na makam na Nzambe ngandenge na zolo baboy lokole évêque azali hein génération ba papa ezali oyo bomina pesa bango ba respect pasteur général Sonika Futa général eza kombo mais yazala ke évangéliste ozomona baza ba papa baza ba mikolo ebongi keno nga lokola mwana na pesa bango respect ya ebele ya keno na moni bango boye na koleka boyete oh pasteur Sonika Futa non papa wana ezaki impolitesse ozomona batu lokola ba évêque Yeshiba ya Mampia ba pasteur Kadoka Basele baza ba papa oyo na komi avec beaucoup de respect hein na kopesa emoto bonjour papa parce que tozaba génération makambo ba papa wana basali papa biso to comité bato lokola ba évêque na vanda kana chaque lundi la réunion comme ça na kolo bateki lokola na vanda kana ye boto komi ba massa non papa biloko yo bango basali nga na komina nuté na ningani atate donc génération na biso na lobaka e bongi to pesa bango respect lokola ba papa lokola bato ba sali kombo bato ba porter quelque chose pe na makam na Nzambe na weta limboka na biso. Voilà donc nous chutons déjà vers la fin de votre grande émission La Réalité chrétienne avec Yves Pantos. Alors une question encore pertinente tonga to tuna pour que to chute une émission oyo Jésus tanga wanda ko sunga papa naye Joseph na musala menizeri nini o Jésus asalaka comme Elembo étant que menuisier parce que naza la réponse non mais ngana yeba ne pas na yo tenge mosala nzabe parce que il y a une bible oyo to tagi bete mina baninga musu solo na bango na ba Christ tembo bandeko so ba c'est que ntango to solo na bango par rapport ya bible wana ngi to son réponse pas na et puis ce qui na moni yango te ngapi na yeba pesa oyo ngai o moni Yesu tango lobi ke no nini asala ki là dans ce qui n'a métier à libaya donc la musala papa na bande ko sala moi na soza pembeni ya papa ko biso simba libaya te oko simba pe libaya beta moi koko beta et moi lembo le tikiti neti moi armoire la sala ngote na ebité peut-être na tangite mais na monite babiye so sala ki mo kiti mokobu parce que ce qui a sala ka kiti papa ya kiti wana ti le loyo mbele biso nyonso to wele la ka jour to ke no vanda ça na bombeli yote ou ce qui azala kataki no asali église na ye yango église Jésus yango yo boye papa mbele biso nyonso to sale fort to ke nena lukuna tokota parce que na yebi parmi ba passer muso ki sasa muso akenda na Jourdain atoka maya Jourdain na bidon aye na ngwa ba ndote ke la batu maya Jours ye moko azoka batema komi kuna ba baptiser lisusu ozoma nyonso aneza banini donc na éviter na connaissance on a zanango ezala kiti ezala libaya papa na comme ça ezate oyo Yesu asala voilà tout ça na ndeko moko loba azala ngo na bible de Jérusalem na to so bible na pasteur
Bible de Jérusalem nayebi eza Bible. Voilà, babi eza Bible la plus chère oyo était camarade dans le monde. Babi nakati la Bible wana ndeba comment que Jésus et local bossa sala c'était croix au Jésus salaki. Il y a des choses confirmées. Bon, on a évité ce qui est à croire. On a évité, bon, Toko Sungama, Yolobi, Jérusalem, et sa Bible, ils ont vraiment, il y a plus cher. Je ne sais pas de quoi on appelle ça, au verset, on appelle ce chapitre, Tokoloba. On a la Scofield, papa, comment ça l'appelle? Scofield, Yangoyo. Ce qui est au Jérusalem, mais sa Bible, ça les plus cher. Attention, Scofield est là. Vraiment, bon, on a évité à Sungabiso, parce que mon amakam Nanzambe, Moutoua Kolobaki a coquille à Zate. Un jour, na sepela qui tango avec tout fandu comme ça, avec Azoloba, na zoua kaba révélation, moussou peut partir na bino. Tango Zoloba na zoua peut un place, papa. Na koko zalata msunga na tanga na nuangote, ce qui a tangi à sunga, baby, ce qui est bien. Voilà. Merci alors. Problème encore grave, problème au Yusa, il y a autodélivrance, bassin Nzambe, Bolingi. Comme on a na autodélivrance, bolinga ka bino moko bo simbaka mabumu ya bana batu bo simbaka ba protéine ya bana batu bo simbaka bilongi ya bana batu bo simbaka ba sima ya bana batu ya basina ba papa. Est-ce que pourquoi pas que ça la autodélivrance mutu na musika au pesier ba prière yé moko sala pour que lobi pe abika tindenge na kokufa bandeko bayoka ngai tindenge na kokufa nzamba benginga na disparaître na sena moyo papa na kotikalaka kosala délivrance ya kosimba mutu na libumute ya kosimba elongite otangi awa na sima na simbi mwasi na sima na kosala kango jamais parce que tout d'abord ce n'est pas biblique tangu na yena makam na nzambe papa na ngai évêque alakisa ngai que délivrance c'est au nom de Jésus-Christ. Bible Zoloba, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ils imposeront les mains. Ndenge ozana na zuma boko nangana chena mutu. Ceux qui obiki gloire à Dieu, ceux qui obikité zangate. Oya biki sakabatu za Nzambe. Bana na Nzambe biloko ne kota bango na mutu. Oya biki sakeza Nzambe. Ceux qui Nzamba biki cité. Papa ngai na koko sala lokote. Bato bazo sala ba délivrance ya kosimba mabumu. Bato ba osala délivrance et puis papa eloko koka moi délivrance ya kosimba mabumu basimba kaka bana basi bana mibali te basimba kaka bana basi ba biloko comme ça et sali délivrance est fondée na parole de Dieu te et pourquoi molimo mo santo pe linga kaka ba maman au mona basi et belé l'église par rapport mibali milimo pe ya kaka pa bana basi bazo koya bazo crier nde baza bato pe diable atakaka bango mingiti. Bato diable ataka bango mingi za basi papa omoni mwasi soki ami pesi ami se plonger c'est fini akei tala même en matière à bolingo okoko za lokosi mutokoko za la mwasi yo za la mwasi no mususu kuna monsieur c'est non alenga yo ndoza mera palin yo terrible soki yo te donc nazoko kate mon cœur ba kuku moni mwasi tango azoyo ka ba parole bien moi ça mi pesi tala même na jardin papa pourquoi Satan tango akotaki na nyoka alandaki mobali te ayebaki ke soki na kepa mobali kale ekosalema te tika nakende pa mwasi aza na pete yake na zoye ndo moni akendaki pa mama na biso Eve donc c'est un peu ça basi bazaki un peu pete bamibali bazaki un peu kilo atozosambelela yakweya papa ozomona ere moko azopikle ere moko azotala yo ndire boniko ozoma mais mwasi soki otyebo akei akei papa ndeko bakino balobaka sopani gambala moko sopani na yeso papa donc c'est un peu ça. Voilà, merci pour ça les amis na suka ya émission la rete que tantongi au plus un message na bana alors monsieur Nzambe numéro de téléphone et puis mote pour que tout tikela yo Matéa tout tikela yo. Merci nazo banda na numéro donc ndenge batunyo so bachaka code plus 243 donc 9 98 43 13 12 donc outie code amboka donc 09 98 43 13 12 wana ndeza numéro nangai nambala sima na pesa bino même adresse email nangai donc c'est un peu donc c'est jembinga donc jembinga kaka ndenge zolobama @gmail.com donc mbala sima to pesa moi bien adresse na biso toza sur avenue Oya numéro 28 na commune ya Kitambo
donc mwana na nzambe nyonso azwili bakwa kolanda ngai ozana mutuna ozana problème ozana soutien to soutenir na prière to kosala yango parce que nga nazana bandeko musu ba na Paris ba na Londres nazana musu ba na Suisse to soutenir ka bango na intercession ba musu to tikala ta komona na bango te mais kaka na téléphone ozana problème to ko soutenir yo olingi to tuna nzambe directive na nzambe pona dikamboza nango nazana ba prophète à peu près ceux qui 4 ceux qui 7 prophètes boy to ko tuna nzambe ko orienter biso pona problème ozana nango donc tozali wana benga biso toko vraiment toko sungayo na pesi vraiment merci na bino ndenge boaki kotala ngai nzambe apambola bino nzambe akanisa bino afuta bino azongisa la bino ebele donc na pamboli bandeko nyonso bazolanda ngai na ngongo nzambe na ngai nzambo abenga kingai nzambo a permettre olanda ngata na quelques minutes nzamba pesa yo oyo sa nango lokola posa mutema na yo apambola yo okende pe liboso malgré bozala mboka bapaya nzambe wana a soutenir bino eloko na koko ebisa bino bobosa na nzambe te to tia nzambe toujours en première position ozana likambo etali conseil naza un vrai conseiller spirituel on a koko guidé yo pe koko sunga yo nzamba pambola bino. Merci na bandeko bopesa confiance toujours dans l'émission Minorité chrétienne. Merci à Raïs Kangi et merci aussi à notre ADG Rafungindo, comme je dis toujours, vivez le temps Rafungindo pour que bisoba ivipan tous oyo tolia. Également merci à mon frère que j'aime bien, mon pasteur aussi hein. Fortune Tumba, merci na effort aux OPSA et merci aussi na mon soeur des amis Serge Lukanga. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Raphaël Ngindu. Vraiment la PCO mukakoswa kende liboso. Tout ça la fierté na biso. Congo promo. Oyo ezabu ya busambate tembe na mutute. Mikolo Congo promo nde. Trois fois Congo Promo TV, boya sel mokili na esia. Ingénieur a fini nous petit non monsieur. Ouais, Congo Promo TV, toujours en direct. Pour la Potonios Belgique, la Potonios. Ouais, balobi Raf Ngindu, Congo Promo à suivre. Come on Yambi. Toujours idéologie babi bolandango. Li solo oye. Ok, et simbi. Aspect. Te ma solo c'est formé silite. Congo Promo toujours. Grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com chez Raf Ngindu. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous na Boston on a Raf Congo Promo monde entier international, n'est-ce pas? Donc qui ni dobi biso de kota tina bakili. Tara Congo Promo to kota partout. Bango ba limiter sur le kota partout. Donc on a vu biso Congo Promo numéro 1 ba site tout. Congo Promo. Ouais. Pour Congo Promo abi Congo Promo né au site ndanga mabete pena pour ça site dans niveau des États-Unis des fois. La qualité c'est notre passion et votre joie c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Congo Promo TV, Raf Ngindu number 1. Babi 001. Dans la state. Niveau matoso, vous avez les États-Unis. Niveau baboy, il faut que vous ayez les États-Unis. Tout le monde a vu ce que l'autre juge va vous aller battre. T'as qu'à business pour le Congo et que les boussous. Raf Ngindu n'a pas pensé à ça. Ce gouvernement des États-Unis, il y a un Congo Promo aux hommes sales.